Bonsoir, bon après-midi. Nous sommes le 20, aujourd'hui le 20 juin. Naël Issous Nalombango Kande Nasaki actualité à Tongo. Je reviens encore une fois de plus pour n'a Sebino parce que les détails, il y a actualité et ça peut s'ajouter à chaque moment, à chaque temps. Alors nous sommes censés couper Sabino actualité Yamboka. Awa na minute oyo. Awa kotoyo na Kishasa. Tozali naba 13h, 14h. Na ebite bipa yo zali monde mobimba oza kolanda ngai ezala na Amérique, na Europe, na Afrique, oza kolanda ngai na nani na ba province partout. Je crois que zo téléphone na yo tcha sérieux vanda lana nanu stoppe muke ko lekisa nanu na lombangu te po makambo eza sérieux na lobi boyi ko lekisa te makambo eza sérieux so moni elongi awa makambo eza sérieux. Il faut vraiment tokende na kokota tokende na kokundola makambo oyo ezali mabombami na kati ya moka po emeka ko édifier baye bazali musika obe baye bazali na opportunité te ya koyeba actualité ya mboka mokolo mwalelo nazongi lisusu pona kopesa bino actualité concernant Constant Moutamba. Je vous avais dit que Constant Moutamba sera vraiment libéré. Et puis Constant Moutamba, dossier naé et kozala problème à Tamukete. Si maya mwana mboka Constant Moutamba, ko démission, ko déposer démission n'est pas ya Premier ministre, alors il faudrait que toye ba réaction ya présidence de la République du Congo. Mokolo Malelo, bande konanga balandi ya le 20, bomoni na bilili, bomoni na ba vidéo par-ci par-là, ndenge bilenge basi mibali ba papa ba mama batu etuluku ya batu na kati ya ba balabala en train ya kokona Nikolanda Moutamba azana katikati bazo kende bazo eba nzembo obino nyonso boyoki balobi Kabila oyebela Kamere oyebela ba no bino miyibi nyonso boyebela Moutamba azongi. Donc Zambe ya bakoko nanga makasi koleka banzambe ya mibali Ono bela bamoya enga naobanga prison azapre alobaki na kimi à partir de Tanzanie Ono bela bango ke na ye ko affronter bango voilà na oyo na ki na parler de justice très bien Ono bela lisusu ye boy azomona yo azolanda yo sikoyo azolanda yo yeyo Nazozela a justifié pas bien à Enyoso ou à Zuima. Très bien. Voilà. Moutamba qui était un cible. Il y a Bakassi Nyonso, il y a peu perdu. Alors pour le moment, ils ont compris que match Nabango est échoué. Fatia Lobi Niet. Au coquille jamais Kozanga, Kosala Moussala, parce que c'est la justice qui élève une nation. On avait besoin d'un vertébré. On avait besoin d'un homme dynamique Oyakoki Kotelema pour défendre cause y a justice, y a RDC. Sans la vraie justice en RDC, Toko avancé, Mboka Oyo Ezali Mboka habitué na ba mafia. Ezali Mboka Oyo Muto Yibi Mbongo ya million et belé pe a gangelio, pe soko sakanite pe a betio pe a bomio. Alors il faudrait maintenant un homme où il y a téléma pour luka cause juste il y a un peuple congolais. Moutamba 1 et le quoi liboso bandeko balandi ayena ba réforme ebelé, c'est-à-dire à changer ba makambo ebelé na ba système ebelé. Et puis deuxièmement, à 5 4 points, il y a réforme OYOTI jusqu'à maintenant. Kamere a tchango na miroir, na tiroir naye, a bomba yango de façon que ba meka kopé sa priorité na ministère ya justice et a meka kozana dessus sur nani justice pour a meka kopé sa ba injonction d'enge longobani voir même le président de la République. Alors, na kokota na ba détail qui qui concerne la justice parce que c'est pas mon domaine. Moi, mon domaine c'est la politique. Voilà pourquoi yebi ce que je suis en train de dire. Mboka oyo bande konangai boyebi favoritisme et vanda na mboka oyo. Un pays infiltré pendant 18 ans par Hippolyte Kanambe. Vous savez ce qu'il a fait? Il a déstabilisé l'administration de la RDC, il a déstabilisé l'armée de la RDC, il a déstabilisé Babiloko Nyonso tout. Obinobo yebaka na mboka oyo, ba société nyonso ya l'État. Beaucoup ta yango, est-ce que ça réalise ba bongola nyonso etikala ba bien privé ya ba Rwandais. Or, pendant ces 18 ans, ce n'était pas lui Hippolyte qui dirigeait le pays et Zalakinde Paul Kagame qui commandait. Donc Kabila ne pouvait rien faire sans pour autant qu'on s'enga ba injonction et pas ya Paul Kagame. Tatou Paul, c'est lui qui dirigeait la RDC pendant 18 ans, raison pour laquelle Bomonaki pe boyo kaka mukolo
moko alobi soki ko bunda na RDC 8 jours eza ebele na kokanga Kinshasa na kokanda Congo parce que bomonaki bazui James Kabarebe oyo lelo aza mokonzi mine na Rwanda nde tozako benga toko tosape mokonzi awa chef d'état-major. Donc c'est pour comprendre que nani carte yaba Tutsi ezaki carte moko mabe ya koloba keno Congo en tant que bien privé ya Rwanda lelo balongoli Kabila bakotia pe mususu Rwanda mususu alongwe mususu pe akoti mususu pe alongwe. Donc succession elingaki ezala kaka bongo tango baye kozwa mwana ya mboka Fachi ko a connaissant déjà que j'ai ezali lolenge wana il a dit ça va nazozwa pouvoir na façon nyonso na kozwela yango mais nayebi ke toza baumbu ya Barwandais. Kabila eloko liboso ayebisaki Fachi alobi omondongo za bozwi bokonzi boye tosali passation pacifique et civilisée. C'est très bien, courage pour toi, mais seulement il y a des zones rouges. Il y a des zones rouges oyo ko simbate atuni zone rouge zone nini alobi eza makambo ya est wana kokota te papa po okolonga te wana kutunde okolingali wana yo Tshisekedi alobi je vais payer le prix, il faut que na pesa mutu nanga na makambo est na kopesa. Voilà pourquoi naza ko révéler bandeko ebele oyo baloba na mboka oyo ya Kinshasa oyo baloba partout dans le monde que non Tshisekedi aza pigeon voyageur, Tshisekedi aza ko kende aza ko mata na ba avion comme qui dirait amata avion te comme qui dirait amona poto te ezalaki façon aza ko travailler la diplomatie petit à petit. Alors lelo bomoni ba retomber ya diplomatie ya ndenga bandoko voyager de part et d'autre yango moni lelo to comme na niveau ya Amérique oyo abandaki ko yiba ensemble avec Paul Kagame ba Rwandais. Lelo Amérique a comprendre que non na yibi petro mboka oyo eza mboka batu. Mais nakoko kotelaka na porte munene olia ko yiba ko boma ba congolais modèle oyo 30 ans à peu près ba kufi ba mama violé bana ba kufi. Donc mboka ya batu no boye ata lola pe ko sepela te. Voilà pourquoi ba retomber ya diplomatie ya Tshisekedi lelo Amérique andimi awa tozolo baboye bandeko nanga balandi ba pesi 48 heures na Donald Trump apesi ba Rwandais. Est-ce que boyebi makambo ezali oyo premier ministre bomonaki depuis jour wana a prêté serment à remplacer Paul Kagame kuna na Rwanda et apparemment d'après ba source azali mout oyo ba américain ba imposer pe ba tchewana. C'est quelqu'un qui collabore bien avec les Américains. Yende bako signer deal d'ici le 27 entre ministre wana na Mama Thérèse Kayikwamba. Mama coup de chapeau parce que au sali musala na yo pe malgré bitumba eza makasi malgré bazako viser na Vital Kamerhe bako zoyote. Alors en réalité bokomo na binomo comment bazo signer accord de paix entre les Rwanda et la RDC entre ces ministres avec Mama Thérèse Kayikwamba. Et en plus de ça Fachi Kalatote azozo avion pour kende Washington pour ba kende ko signer deal na biso ya RDC avec les États-Unis d'Amérique. Bandeko balandi, ne pensez pas qu'il y a de la blague. Et l'autre ezali awa, les États-Unis d'Amérique bazo linga bacha en jeu plus de 550 milliards de dollars en jeu pour la deal wana. Est-ce que et puis à l'objet que pendant 15 ans, c'est-à-dire renouvelable après 15 ans. Est-ce que vous croyez que il va s'éterniser ou bien il va aller aujourd'hui ou demain? Alors d'ailleurs, moni déjà à partir de Bitumba obligé aux ans quand vivre. Est-ce que vous pensez qu'il y a l'argent suffisamment de moyens de façon que tout n'est pas élection? C'est une question, je me pose, je ne pense pas que ça sera comme ça. Voilà pourquoi Kamerhe lobby tango ya ke kuna ba boyi ko yambaye pa mokonzi ya mboka. En tout cas, il le regrette. Lelo mutamba yo wana na ko pesa au conseil. Ozana nous jeunes garçons, oza mwana muke ya 36 ans. Ndengo zali wana eloko basali oyo ngai na sepeli nango tunanga na sepeli. Pourquoi Mutamba na sepe na eloko oyo pourquoi? Parce que tango yo banda okende na makambo malembe ta la vitesse bazwaki na dossier na yo lelo lobby donc balaleli yango coussin lelo lobby sima nango pe basengi yo démission o démissionner ba troubler yo bongo ni tete Fachi tu ne pouvais pas te retrouver. Alors ndenge bazongi na bureau Mutamba eloko na kosenga yo kangela biso Joseph Kabila. Eloko na kosenga yo kangela biso nani Vital Kamerhe. Nazo senga vraiment Mutamba dossier oyo etali papa Vondo oyo amemaki déjà réquisitoire biso nyonso en tant que ba technicien en tant que ba politicien tosi to bandi ko tuna déjà na bato poto baza na kati ko pesa biso ba élément sur ndako oyo asombi ya $900,000 asombi yango na valeur ya ba euro oyo procureur ya cour de cassation
oyo Kabila tika alongwaka place wana te ba ministre ya justice ebele bazoko ya bakei baye bake ye père wana zaka place wana yango tozoko senga yo sala mukanda rapidement ya kosenga retraite ya papa wana ya kosenga retraite ekende déjà na présidence balongola papa wana procureur wana alongo place wana tant qu'azali wana donc c'est lui le juge naturel yaba procureur yaba ministre c'est lui le juge naturel yaba député alors tant qu'il sera là il va encore bloquer certaines choses la première des choses il faut ya longo à sauter place wana livrer biso camere livrer biso nani Hippolyte Kanambe parce que azala la problème ya nationalité oyo a changé lelo bomoni déjà na nani carte d'identité ya Vital Kamerhe en tant que Burundais lelo bomoni carte d'identité ya Joseph Kabila Hippolyte Kanambe en tant que Rwandais to banda ko loba makambo bato banda ndimate voilà pourquoi bandeko na ngai na ebsibino ke bo sepela parce que victoire eza déjà na ngambu na biso de toutes les façons na wazalendo telema mutoya corruption lisusu te bakangi général munene abanda ko empêcher évolution ya bitumba kona na est na kopesa bino actualité